démocratique bino banso bozuri baku ya kolanda biso lisusu mokolo ya lelo topesi bino mbote pe totondi na esengo pamba te bozalaka bongo ebele baya bolandaka masolo ya mboka na biso Congo démocratique. Je connais le Congo. Lelo zele bongo 18e épisode ya masolo histoire ya mboka na biso Congo démocratique bipai biso bozuri baku ya kolanda biso bandeko batali topesi bino penza mbote esengo ya biso pamba te invité na biso azali wana pona koyanola na mituna oyo tobongisi pona ye na tangi wana mwana mboka Thomas Luwaka Los Angeles ona kopesa mbote na yo mwana mboka mbote mingi ndeko Flori. Thomas Luwaka oyo bozali komona na nzela ya etando eke azalaki wana mokambi to mpe ancien président ya Assemblée nationale ya Congo démocratique na tango ya 1+4 député honoraire Thomas Luwaka avocat na baro ya Kinshasa Gombe azali secrétaire général ya mouvement de libération du Congo MLC mobiangami ya masolo ya mokolo mwa lelo mbaleleki tolobelaki bongo likambo letali conférence nationale souveraine. Thomas Luwaka apesaki biyano alimbolaki yango penza na kanisi bolandaki na bokebi bongo lelo tokomeka neno koyekola makambo ya pasi tope ba événement malheureux oyo esalemaki na tango wana ezalaki penza nini meloko tosukaki na likambo letali mwana mboka Léon Kengo wa Dondo tokolinga tobanda na wana bongo na sima to ya kokota penza na makambo ya pasi oyo esalemaki na tango wana. Alors honorable na ibite so kozongela mwa sima moke pona kosonga bandeko bazuli baku ya kolanda biso lelo kati na Je connais le Congo esika tosukaki bongo tokota penza na masolo ya mokolo ya lelo. Merci mingi ndeko na beaucoup se épisode touta ekolanda tokomaki na esika oyo mboka na biso ekomaki na gouvernement mibale na parlement mibale na constitution mibale to babengaka ngo dédoublement institutionnel yango wana donc ezalaki gouvernement oyo Mobutu ezali gouvernement Birindwa na ngambu mususu tozali na gouvernement Tshisekedi oyo azali gouvernement premier ministre azaki élu na conférence nationale souveraine tozalaki na HCR au conseil de la république ezali parlement oyo uti na CNS et puis côté mususu tozali na parlement oyo ya maréchal Mobutu to ya ba commissaire du peuple. Donc tomona kipe Mobutu a zongi na constitution na ye après conclave au asalaki et puis côté wana tozali na constitution en transition oyo uti na CNS. Donc tokoma ina dédoublement na tomona ki yango pe lisusu conseil de sécurité et aux Nations Unies bamona ki ke makambo ezali kobeba na Congo il fallait quand même s'impliquer. Secrétaire général na tango wana babengi Boutros Ghali atindaki envoyé spécial naye ayaki awa ayebani na kombo ya Lagdar Brahimi ayaki awa pona ko solola na kawana mibale c'est-à-dire mouvance présidentielle na Isoral union sacrée de l'opposition et alliés donc opposition radicale et alliée Isoral yango wana bazwaki compromis na compromis wana parlement basangisi yango ezali HCR oyo utaki na CNS et puis na parlement ya Mobutu et puis sikoyo HCRPT au conseil de la République parlement de transition et puis gouvernement balobaki sikoyo il faut tozonga na maponami na kati ya parlement wana sika maponami sala makuna po premier ministre sika bima yango tomonaki ndeko Léon Kengo wa Dondo abimaki premier ministre yango esika tosukaki yango tolakaki ba téléspectateurs na biso tokopesa moi notice biographique ya papa Léon Kengo wa Dondo ekozala penzali baku malamu pona mwana mboka Thomas Luwaka na bino bandeko bozaka libaku ya kolanda biso penza ba étudiant ba élève pona kolanda na bokebi Léon Kengo wa Dondo oyo lelo azali kokamba Sénat ya Congo démocratique azali penza nani abotama wapi asala penza nini honorable Thomas Luwaka. Léon Kengo wa Dondo abotami le 22 mai 1935 na Libenge territoire ya Libenge zali bongo na province ya Équateur nde abotami kuna na kombo ya Léon Lubitsch nde oyo kombo abotami nango azali
moto ya ekolo babengi Ngwandi azali tribu membre ya tribu Ngwandi, territoire na ye ezali territoire ya Mobai, pe secteur babengi na secteur ya Kotakoli, village na ye babengi yango Dondo. Tokoya komona ndenge nini kombo ya village ekoya kokota na kati ya kombo na ye wana nde kombo na ye abotami nango Léon Lobich. Asali ba étude secondaire na ye na école des frères des écoles chrétiennes awa na Mbandaka nde esika asali école primaire na ye. Alongwe wana na 1958 ti na 1960 aye na Kinshasa wana akomi agent ya parquet, akomi kosala na parquet ya Kinshasa. Na 60-61 akomi substitut à procureur de la République pe procureur général. Na 1961 akei pona komakisa lisusu maele na ye, akei komikomisa na ENDA oyo ezalaki École nationale des droits et d'administration, ezalaki na ozone esika lelo tozali na centre supérieur militaire. Tomonaki yango na ba épisode passé. À un certain moment Etienne Tshisekedi azalaki pe recteur ya ENDA. Donc en 1962 akei akomi na Belgique, amikomisi na ULB na Université libre de Bruxelles oyo esika azwi diplôme ya docteur en droit na licence en droit maritime et aérien. Et puis tango ekozonga na mboka na 1968 ba nommé comme conseiller juridique et politique au bureau du président de la République au ezali et comme cabinet ya chef de l'État wana na 1968. Mais aumela ki wana te absali à peu près 3 mois parce que le 11 avril 1968 ba nommé procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Et puis le 14 août 1968 azali nommé procureur général de la République. Le 12 août 1974 akoti na bureau politique il y a un père et sikanini akoya ko occuper ba fonction belé. Et puis lisusu na 75 pona okene moi lombango ko gagner temps 75-77 azali commissaire du peuple na circonscription ya Tanganyika. En 1977-79, azali toujours commissaire du peuple des droits parce qu'azali membre du bureau politique et un père. Ce que azali membre du bureau politique et un père d'office, azali père député, donc commissaire du peuple. Donc le 22 décembre 1977, ba nommé président du conseil judiciaire et procureur général de la République na papa maréchal Mobutu tangwana na komi maréchal Mobutu te. En 1980, donc 3 septembre 80, 5 novembre 82, Mobutu a nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Yambo Kanabiso Zaïre na Royaume ya Belgique. Et puis le 5 novembre 1982, a nommé premier commissaire d'État, to premier ministre Natangwana, Yango Tokomona pour Nakukima Kowela Ngonga, Yango Tokomona a kozonga lisusu na fonction wana le 11 juillet 1994. Mais peut-être pour Nakobakse Lokomoko, Tomona ki abutami na kombo ya Léon Lobich, mais na loi Tomona ki yango pe lisusu, loi ya le 5 janvier 1972, Oyo Mobutu a obligé bana ya ba mindele nyonso to ba milatre ba changer ba kombo, il faut bazwa non authentique. Yango wana Léon Lobich a changé ki kombo akomaki Léon Kengo. Et puis tokoya komona ngo lisusu toujours na 72 wana na janvier 16 janvier wana ezalaki loi le 5 janvier na le 16 janvier loi ekoya kobimasiko ko obligé ba congolais nyonso ba changer ba kombo bazwa kombo ya authenticité. Yango wana Léon Kengo akoya kokoma Kengo Wadondo pona nini tomona ki yango village ya esika uta ya baboti na ek village Dondo Wadondo la kisi donc ya mboka wana ya village yango Dondo nde esika lelo centre o ya d'entraînement ya ba parakom ya ba commando ezali na territoire Mobai to na Kotakoli village wana babengi yango Dondo nde village ya Kengo Wadondo. Voilà mutunino na Bokuse aiko koma premier ministre na 1994. Très bien, nakanisi bandeko batali bosepeli pambate bauti wana ko yebisa biso biographie ya mwana mboka Léon Kengo Wadondo azali moto ya yekola pe asala mingi na mboka na biso Congo démocratique pe kino lelo azali bobele kokoba kosala pona bolamu ya ekolo na biso makambo ya pasi honorable o esalemaki na tango wana ezalaki penzani na période de transition. Donc tokomona yango entre donc
1990-97, quelques événements malheureux, particulièrement na tangwana transition molai, tokoya komona lelo soki ngonge permettre biso tokomona ba événement mine oyo e marquaki négativement esprit ya bana mboka Congo. Événement ya liboso babengi yango massacre des étudiants ya Lubumbashi, tokomona yango. Événement ya mibale baye kobenga yango premier pillage ya 1991, massacre yango esalami na 1990. Na 1991 premier pillage esalami na ville ya Kinshasa. Et puis tokoya komona lisusu na 1992 oyo babengaka massacre ya ba chrétien, tokomona yango na contexte nini. Et puis événement ya suka soki tozali na ngonga tokoya komona deuxième pillage oyo esalamaki na 1993. Tokota na événement ya liboso massacre ya Lubumbashi na tango wana na Shaba lelo Katanga ezalaka nini? Banani bazalaki ba auteur, banani bakufaki? Ezalaki solo to pe ezalaki lokuta honorable? Tomoni Maréchal asalaki discours na ye oyo ya libéralisation politique et salamaki le 24 avril 1990. Tomona ki yango na ba émission uti koleka. Sikotangu asali ouverture wana ba tension, ba discussion, ba polémique komi ko salama à gauche à droite, batu ba komi ko kabwana kan mibale. Batu ya Mobutu na batu opposition. Divergence wana pe et comité na université à Lubumbashi oyo certains étudiants bazali considérés comme pro-mobutiste et ba étudiants mususu balobi biso zali ba étudiants ya opposition. Yangwana justement na cadre ya polémique wana entre ba pro-mobutiste na ba oya opposition ba tel que c'est raconté ba étudiants o bazali considérés comme opposition bazu ba agressé ba étudiants au bazali considéré comme proche à Mobutu. Yango wana en réaction na agression wana ya ba étudiants proche à pouvoir, yango wana na Butu ya le 11 au 12 mai 1960 ba lobby ba services spéciaux ya Mobutu etindaki ba commando ba kiti na campus ya Lubumbashi et pe ba bomi ba étudiants. Ba bomi ba étudiants et belé donc voilà eloko babengaka massacre ya Lubumbashi. Est-ce que réellement Batide bakufaki honorable? Non, sikoyo soki oyo kolanda malamu na ba information tozana ngo na nani ya lelo oyo ngapi personnellement na yango na certains acteurs ya tangwana oyo babengaka massacre ya Lubumbashi en réalité et salamate témoignage ya gouverneur ya province tangwana ya Shaba kombo na ye Koya Gialo. Koya Gialo, gouverneur ya Équateur, a sali témoignage, ya zalaki sur place. En réalité, Mutu akufaka kaka moko, ezali to balobaka une dizaine 35 étudiants bazalaka massacré na Butuana, ezali lokuta. Mais nazwaki chance, occasion ya kokuta na papa moko ya Mundele, azali journaliste belge. Yende à faire comprendre ngai makambango elekaki ndenge nini. Alobaki nini no? Alobi boye zalaki na 2011 azalaki awa juste après ba élection a expliqué ndenge nini likambo wana ebandaki. Alobi ye c'est un journaliste belge mais azali proche ya opposition congolaise donc azalaki contre Mobutu. Avant di na Belgique kuna mokondi ya journal na ye aiko yebisa ye mais na bande kozela sujet moko boye po lobito tia na la une ya journal na biso sujet wana esalami lisusu te. Est-ce que yoko kozala na sujet moko te o lobby e tokoye ko tia na une ya lobité mokonzi nazali na sujet nini alobi na zui sango ke Mobutu a massacré ba étudiants na Lubumbashi. Mokonzi ya journal rédacteur en chef abisi sa ilanga article akei pembeni abengi moninga na ye ya congolais papa wana journaliste moko mtazali ko témoigner ko betelanga lisolo abengi moninga na ye ya congolais kuna kaka na Belgique bango mibale butu nde babandi ko fabriquer ba kombo ya ba étudiant congolais oyo Mobutu abomaki. Donc ba sali liste wana congolais wana mutayibi ba kombo ya consonance oyo ba congolais donc butu ba sali liste et lobby nango article bimi na première page massacre à Lubumbashi, Mobutu a massacré les étudiants na liste ya ba soi-disant victimes ya massacre wana. Tango bimi oyebi phénomène wana mingi pesa la kanakati ya presse ezala awa surtout awe pa na biso me na poto pesa la maka ba presse mususu bazui ba récupérer article wana
ba récupérer article wana. Donc voilà comment sango ya massacre etikala kopanzana na kati ya mokili mobimba ke Mobutu azui abomi bato eloko wana ekozwa pe ampleur pona nini en réalité. Non, conséquence nanu ya événement na ya massacre wana parce que conséquence nango ya liboso ezali que nani Belgique ezui ekati et arrêté coopération nango na Congo balobi Mobutu exagéré lokolo massacre ba étudiant biso Belgique tokati coopération na yo sans ba kota na vérification information non ba décider balobi massacre ezali avéré. France peut geler ba relation na ye na Mobutu et puis États-Unis peut na 90 wana donc azui distance na régime à Mobutu. En réalité ndeko tomona ki yango na 1990 événement moko ya munene leki na kati ya mokili mobimba ezali fin ya guerre froide o ezalaki entre États-Unis na balie na ye na URSS na balie na ye. Tokoya komona ke guerre froide esili na 1990 Mobutu azalaki allié stratégique ya Occident pour na bitumbana contre ba communiste to contre le communisme. Siko tango guerre froide esili valeur stratégique ya Mobutu esili vis-à-vis ya ba occidentaux. Mobutu a commis au babenga na lopoto un allié encombrant. Donc massacre ya Lubumbashi ezalaki alibi pona bango ba se détacher na Mobutu. Voilà comment événement wana ezwa ampleur wana. Mais les chercheurs na ebité na koiko za la peine soloté bati musuba koza na ba élément mususu mais ba information nga na yebi et que massacre wana et salama kité na ampleur oyo batu balobela kiango. Voilà, wana zalaki événement ya liboso penza ozali lokola négatif, événement malheureux au tozu na moment ya transition ko banda 90 tito ya kokoma na 1987 na kokota ya AFDEL. Massacre à étudiant Lubumbashi et ça a mis trop bas que vraiment événement balèze ezraki pillage ya ville ya Kinshasa. Cause nango ezraki ni honorable. Ouais, pillage à ville à Kinshasa et salami du 22 au 23 septembre 1991, tout le monde massacre, il y avait étudiants ou soi-disant massacre, il y avait étudiants na 90, na 91 à mois de septembre ville à Kinshasa, pillage et salami banani basali pillage wana ezali ba élément to ba militaire ya 31e brigade na SETA elakisi centre d'entraînement des troupes aéroportées oyo Mobutu afungolaki na ngambu ya aéroport kuna afungolaki centre moko munene pona ko former ba parachutiste ba français mutu ba ko former bango donc ba élément ya 31e brigade wana et plus précisément babengi yango ezali 312e bataillon na 313e bataillon oya 31e brigade bangonde bazui basali mutinerie batomboki balobi situation na biso tozali komona clair te biso tozali komona pasi tozali ko souffrir ba ko futa biso na ndenga malonga te basoda basali mutinerie nde babandi ko kitana butu bakomi na aéroport Anjili basali déjà ba dégâts na aéroport na tour de contrôle wana babuki ba appareil et puis nde ba ekokota na centre ville bakomi babandi kobuka ba grand magasin ya minene bazali kobuka ba boutique ba station d'essence et puis après babandi kokota na bandaku babengi yango ba logement privé to ba parcelle ya bato bakomi kokota bakoyiba nini ba téléviseur ba réfrigérateur ba photocopieuse ba stock nyonso ekei ba fonds de commerce ekei mais phénomène moko ekoya kobima batu babandaki pillage na septembre 1991 awa na Kinshasa ezali ba soda ba parachutiste ya camp SETA après population ekoya kokota na mouvement wana kolanda ba soda population pe ayeko sangana na kati ya pillage. Voilà comment pillage salamaki et salinetike ba kinwa nyonso ba congolais bazui liboma ba koti na kati ya danse donc pillage salai na kati ya ampleur moko makasi bato bakufaki mais tokomona nanu ba dégâts sur le plan économique ba estimation ezali que 30 à 40% ya ba entreprise ou ezalaki na kati ya Kinshasa wa ezalaki totalement dévasté 30 à 40%, donc à peu près la moitié de l'entreprise.
tozalaka na misala te na Kinshasa ba société ezate ba yebaka pe esika makambo yango euti ba société mingo ezalaka awa na kati ya Kinshasa ezalaka pillé na 1991 ya mibale 70% ya ba commerce ya détail yo ba tubateka na ba détail ba boutique ba magasin 70% to 70% ezalaka saccagé na à l'occasion ya pillage ya 1991 otuni soki batu bakufaka oui ba chiffre tozali nango pendant pillage ya 1991 batu bakufaki 117 personnes bakufaki et puis 1500 blessés donc ba dégâts ezalaki pendant makasi na tangwana. Et ce qui s'est passé, c'est que dans 91, la France na Belgique, bazalaki obligé ya kotinda basoda na bango, basoda ya France bayaki wana ya Belgique pour na koya ko sécuriser Kinshasa et puis koluka ndenge nini bakobimisa ba ndeko na bango, ba mindelo bazalaki awa, donc bazalaki évacué na armée française na armée belge na 1991. Et natango wana réaction mobutu salaki. Maréchal a réagir te pona nini wana batu bazali ko soupçonner Maréchal que ye mutu a suscité a déclenché ki mutinerie wana pona nini pona ko déstabiliser conférence nationale souveraine. To mona ki que conférence nationale souveraine et bandaki ba travaux na bango na mois ya avril exactement installation à Monseigneur Mosengo et c'est là qui le 24 avril 1991 donc na avril CNS se reprendre et puis na mois septembre pillage ekoti batu alobi ezali pona ko déstabiliser Mobutu. Il a laissé faire soka ye muta déclenché ki ngote mais atika ki salama pona ko déstabiliser CNS parce que CNS essentiellement ezalaki tribunal politique pona ye. Élément ami balé balobi non ezalaki pe lisusu Mobutu azalaki ya ko sepelate na popularité oyo à l'époque Etienne Tshisekedi azwaki awa na ville ya Kinshasa pe na katikati ya Congo. Donc voilà comment ba raison batu azali ko avancer pona ko expliquer nani makambu o elekaki ya pillage. Mais pillage soukaka na Kinshasa te et kindaki pe na intérieur na quelques villes intérieures to ko tanga ata ville mibale zali Lubumbashi pillage salamaki toujours ba militaire et puis ba soda ba Rolanda et puis pillage monsieur la banki pe na Butembo les conséquences et loko moko etikala pe na Butembo après pillage ville à Butembo na Nord Kivu après pillage en 91 ba grand commerçant ya banande na Beni nde bazwa ba habitude lelo yo ya mutu na mutu azala na ferme na ba somba ba ferme pona nini ba ferme stock na bango ya marchandise yaka batika ka onli na centre ville te na ba dépôt o ya centre ville à Butembo mutu na mutu ba créer ba dépôt na kati ya ba ferme na bango o ezali éloigné na centre ya Butembo so que ceux qui pillage les sous au moins biloko na bango ezala épargner kuna na kati ya ferme. Donc voilà ba tuer mo ba comprendre te pona nini na Butembo ba dépôt ekoma na ba ferme na kati ya Zamba ezali conséquence ya pillage ya 1991. Très bien. Masolo ya je connais le Congo yango wana pillage ya engumba mokonzi Kinshasa botu kulanda yango ndenge e selemaki na lombango penza tulobaki événement ya misa tozalaki massacre ya ba chrétien na wana ville ya Kinshasa pe na Congo démocratique na tango wana Zaire ile kaka ndenge nini tango pillage sili ba politicien balobi photo solo là. Il y a eu des négociations politiques. Babenga Kango, négociations politiques du Palais de Marbre 1. Donc, la négociation de Salami, se mettre d'accord, conclusion, Mobutu alobi, ok, il n'y a pas de problème, puisque la population est linguée Etienne Tshisekedi, n'a connu Etienne Tshisekedi Premier ministre. C'est comme ça que Etienne Tshisekedi, na mois de septembre 1991, a zali nommé Premier ministre, a sali gouvernement de salut public. Wana na 1991. Mais si koyo tango sali gouvernement na yewana moi ba discussion et bandi ba combattant na yeto ba parlementaire debout mususu bazalaki d'accord et puis discussion sur formule ya prestation de serment est-ce que formule ngwe ko zala ndenge nini. Après 3 semaines il y a gouvernement de salut public ya Etienne Tshisekedi Mobutu alembi makambo wana alobi ba makambo ya Tshisekedi ngana lombi na lembi yango. Donc c'est comme ça que
après 3 semaines, il y a le gouvernement Tshisekedi qui est en place dans le mois de septembre, et en octobre, Mobutu, à côté de ça, gouvernement, il y a Etienne Tshisekedi, a nommé Sikoyo, premier ministre Moussousou, Azalaki pe adversaire politique naye, premier ministre Angonani, tout le monde qui est dans l'émission passée, c'est Moninga ya Patrice Lumumba, ancien directeur de cabinet naye na ministère de la Défense. Tout le monde qui est en gouvernement à Lumumba, Lumumba azalaki premier ministre, pe azalaki lisusu ministre de la Défense. Si qu'on a ministère de la Défense, azwaki Moninga na yemoko boye atiaki comme directeur de cabinet kuna. D'ailleurs, tango Lumumba azako kima Kinshasa pona kokende Kisangani, bazalaki na Moninga na kati ya mutuka, kombo ya Moninga na yewana ezali Bernardin Diaka. Bernardin Diaka na tango ya authenticité akoya ko changer kombo ndako koma Mungulu Diaka. C'est comme ça que Mobutu a nommé Mungulu Diaka premier ministre na place ya Etienne Tshisekedi a formé gouvernement na ye gouvernement tanga sali yango mais eumela ki penda mingite parce que gouvernement ngo esala kaka presque un mois du 23 octobre tina le 25 novembre 1991. Honorable Motuna moko pour makametali prestation il y a serment tant que Tshisekedi comme premier ministre au juste alinga kinini a presté ce serment na ndengeni. Non, nazana ba détail na précision wana te mais na ko yebisa que je crois que le problème était deux problèmes en fait. Premier problème il y a contrôle de la banque centrale, deuxième problème pour la prestation serment, je crois qu'il y avait une formule qui demandait à ce que à reconnaître Mobutu comme garant il y a constitution alors que bango balobi biso na kati ya CNS to boyi makambo wana ya garant constitution. Donc polémique ezaki na niveau wana. Donc voilà comment Mobutu a telemisaki gouvernement. Donc atie siko Mungulu Diaka tango Mungulu Diaka sikoyo a commis premier ministre ba koti lisusu na ba concertation négociation mususu lisusu ko banda toujours na palais du peuple babenga kango les négociations politiques du palais de marbre, palais du peuple était palais de marbre 2 na palais de marbre 2 wana sikoyo Mobutu akoya en accord en application accord wana palais de marbre 2 akoya ko nommer premier ministre Moussousou Yassika azalaka ministre affaires étrangères na yakala pe to mona ki ngona épisode de lekaki c'était un Katangé azalaka très proche na Moïse Tshombe tango a sécession et puis azongi Mobutu a récupéré ki ba travailler ki na mingi kombo na ye Ngunza Karlibond. Donc c'est comme ça que na mois de décembre 1991 Ngunza Karlibond a commis premier ministre. Wana na mois de novembre en remplacement ya Mungulu Diaka. Et puis na mois de décembre Mungulu Diaka ndio asala ki gouvernement de combat. Oui, gouvernement de combat yango wana. Gouvernement de combat yo sala kaka un mois ba télémission yango. Et puis sikoyo na décembre 1991 lisusu toujours kaka pression ya batu parce que na kanisi tolobaki yango na émission lekaki président ya bureau provisoire ya CNS Kalonji Mutamba iwa pasteur Kabongo papa wana alembaki ndenge bande kotungisa ye kuna omona age epusanaki alembaki ti babane kobetela ye basifle soki alinga loba président alinga zwa parole na kati ya sale bakobeta basifle etungisaki ye mingi na mois ya septembre 1991 Kalonji Mutamba a démissionnaki. Donc CNS ezalaki lisusu na bureau te. C'est comme ça que na mois ya décembre 1991 Kalonji a démissionné na septembre 91 na décembre 1991 CNS bakoya ko pona par vote baiko tia bureau provisoire mususu donc deuxième bureau provisoire et wana baké ko pona Laurent Mosengo comme président ya bureau provisoire ya CNS. Donc wana makambo ya CNS et reprendre les sous. Na mois ya janvier wana décembre Mosengo président ya bureau provisoire. Na mois ya janvier 1992 Mobutu a considéré que conférence nationale souveraine ezali blague, c'est une farce batuba ko legisatan pona ko finga ye eloko moka malonga baza ko sala kuna te. Mobutu a ekozwa décision na janvier 1992 ya kokanga conférence nationale souveraine akangi yango tango Mobutu akangi yango et puis asengi na batu ba délégué ba utaki ba province abi non voilà conférence esili na kosenga na bino nyonso bozonga epa na bino peu umela kipe quand même apesi bango bambongo
bafuta ba billet bazonge pa na bango batu baboyi kozonga mingi batikali bakomi ko vendre pa ba famille balobi non CNS ko kata na boete biso photo continuer mais Mobutu alobi non nga na telemisi makambo ana esili. Donc sikoyo tango Mobutu a telemisi CNS ba évêque ya Congo to conférence épiscopale du Zaïre à l'époque les autres binyango 5 ans ba évêque ba sali réunion pe ba sali déclaration o baza ko exiger na maréchal Mobutu afungola CNS. Est-ce ayokaki bango? Ayokaki bango te. Mobutu ayokaki bango te tango azu décision wana sikoyo message wana ya basango ya ba évêque to ba épiscope. Message oyebi soki déclaration ba épiscope sali batanga kango na ba paroisse nyonso message il faut ba andimi bayoka message ya ba épiscope. Message wana batangi yango na kati ya ba paroisse nyonso ya Congo o balobi ba évêque ba kosenga Mobutu ba ko exiger na Mobutu afungola CNS. Et puis après ba laïque bazali ba cadre catholique o basungaka na fonctionnement ya église catholique. Ba laïque catholique bango ba ekosangana ba ekozwa makanisi balobi non ba épiscope basengi mais kosenga kaka ekokite vaut mieux to sala marche to tambola to sala manifestation monene o ekopousser Mobutu pona kofungola conférence ebanda wana décision ba laïque mais emonani ke hiérarchie to bokonzi to clergé o likolo leo clergé église catholique bazalaki d'accord te na idée à marche en particulier cardinal Echu tango wana yenda zali cardinal pe akoma cardinal je crois si je ne m'abuse na 1990 non akoma ki archevêque ya ville à Kinshasa na 1990 et puis na mois de juin 1991 ba nommé cardinal na pape donc comme cardinal ye azalaki penza d'accord te na idée wana mais je pense que le cardinal Echu a laissé faire et puis monseigneur Mosengo n'était pas aussi d'accord na biloko wana ko sala ba marche donc ezali initiative ya ba laïque avec soutien ya ba abbé quelques abbés na ba paroisse ne bazali ko encourager bango en particulier abbé moko ya Kinshasa babengi abbé José Pundu ndako kende na réunion ya bazali ko sala pona ko préparer manifestation wana akopesa bango quelques enseignements ya philosophie babengi philosophie ya non violence tokokota na kati ya philosophie wana te ezali ebotami na Inde Gandhi mutu a créé philosophie wana et puis mutu appliquaki yango avec efficacité babengi azali américain Martin Luther King. Donc philosophie yango elobi nini en réalité soki en bref en résumé soki olingi ko exiger ba droit na yo okoki ko sala ba marche pacifique ata ba beti ngondo ko réagir te ata mutu asali ndenge na maltraité ko réagir te yo kaka réclamer droit na yo na ndenge ya kimia ko jamais ko utiliser violence to ko réagir na violence. Donc voilà un peu philosophie oyo abbé Pundu a enseigné ba laïque peut ba transmettre message yango na base na bango. Et puis sikoyo ba laïque ba décider que marche wana il faut to sala ngo le 16 février. Est-ce que vous avez pas autorisation ça qui marche salema? Non, ezalaki autorisation pesa makite mais bango ba décider ka biso to ko sala marche wana le 16 février 1992. Yango wana do ba préparer un message leki na ba paroisse nyonso le 16 p koki après messe ya 9h. Na Kinshasa watoza à peu près na plus de 100 paroisses oya ba catholique. Après messe bandimi bakomi kobima na ba paroisse na bango bazoya kokota na ba avenue munene nde marche et bandi ya le 16 février batu bako tambola na ba mandalala et puis bazali ko yemba banzembe bako tambola et puis bako pusana mais ezalaki kaka bango moko te lelo totikala kaka na idée balobaka marche ba chrétien mais ezalaki kaka ba catholique bango moko te parce que tout monde ki pe ba ndimia bangomba mususu pe ba kotaki parce que bazalaki na bango pe na ngomba nini par exemple tozalaki na ba protestant ba kotaki pe ba kotaki na marche wana ba kimbanguiste pe ba kotaki na ba musulman aussi ba musulman mususu pe ba kotaki na kati ya marche wana mais na histoire ya mboka etikala kaka marche des chrétiens. Donc batamboli na ba banderole bako senga il faut ouverture ya CNS. Donc Mobutu il faut fongola CNS masolo wana ya bana mboka il faut et continuer.
donc babenga kango pe marche de l'espoir, donc ezalaki espoir que tokozonga na CNS tokosola malamu yango nde ko permettre biso to zongisa mboka na biso na kati ya nzela. Mais esukaki kaka na Kinshasa te marche yango, esalamaki pe na Matadi, na Kikwiti, na Idiofa, na Kananga, na Mbujimai et puis na Kisangani. Kaka mukolo wana kaka les 16 partout, donc mode de l'écaki partout, batu va se mobiliser et puis ba estimation esalamaka na ba ville on a kotanga sur l'ensemble du pays, bato ba se mobiliser ki mukolo wana pour na marche wana espoir, c'est plus d'1 million de Congolais. 1 million de Congolais babimaki na balabala, ba historien mususu bazali kolobake, c'est le plus grand rassemblement ya foule ou esalama na histoire ya Congo. Ndezalaka le 16 février wana nombre ya bato babimaki na balabala pour na ko réclamer réouverture ya CNS. Mais sikoyo eloko ekoya koleka armée ya Mobutu ekoya ko intervenir pour na ko panza bato bazali ko marcher, bazali ko manifester, donc baye na ba gaz lacrymogène bakomi ko tirer sur population. Pourtant babanda ko manifester pacifiquement, mode des alaki soki omoni bakangi bino nzela bovandi na se. Donc bovandi na se bokoninga na te eto. Donc ezali ka ninga so bakuta na obstacle bango nyoso bavandi na prince, donc na balabala ba soda baye ba boaki ba gaz lacrymogène et puis ba misusu babandi ko beta na masasi, babandi ko beta masasi et puis na ba produit mususu bazali ko boaki la population et ziki mukolo yango na kozika na makolo ba misusu bakufi. Bilan ya eloko wana ya manifestation wana mukolo wana batu o bazalaki reconnu officiellement ezali 35 morts, 35 Congolais bakufaki le 16 février 1992. Yango oyokaka leloyo 16 février tobenga kango journée ya martyr ya démocratie. Bande kona biso na bakufa pona démocratie kota na kati ya mboka oyo pona conférence nationale oyo bande koya na démocratie mu pepa démocratie et continuer. Nde batu bakufaki mukolo wana. Batu bakufi pona makambo etali ko fungola lisusu conférence nationale oyo président Mobutu akangaki. Est-ce qu'il y a yokelaki bango afungolaki conférence to afungolaki te? Mobutu a ko réagir, Mobutu a ko décider ko fungola conférence ko ya ko reprendre porte nango na mois avril 1992. Conférence ko ya ko reprendre, donc message wana na ba action wana Mobutu a compris que ezali problème, il faut absolument afungola CNS efungolaki na mois avril 1992 et puis na mois avril on a tué comme on attend CNS efungoli nde ba ko élire lisusu le 24 avril 1992 Laurent Mosengo au na mois de décembre 1991 azalaki désigné élu comme président du bureau provisoire. Le 24 avril wana azali installé officiellement comme président ya bureau définitif ya CNS. Donc towi kolobake CNS penda et bandaki sikoyo officiellement musala nango le 24 avril 1992 après installation ya Mosengo na validation ya ba mandat ya ba délégué. Bolandi yango penza na bokebi bandeko batali, je connais le Congo, 18e épisode ya mokolo ya lelo tutu kolobela kotambola oyo ba chrétien to pe ba Christou basalaki na mobuana ya koto moko kama liboa na tuko liboa na mibale. Eteni ya suku ya masuo na biso tolobaki pillage ya mbala ya mibale awa na ville province ya Kinshasa. Esalemaki lisusu pona nini? Pamba te déjà na 91 pillage moko esalemaki ya mibale ya lisusu pona nini pe banani ba organizaki yango. OK, pona ko comprendre pillage ya mibale au moni tokomi na mois avril 1992 CNS reprendre et bandi ba misala nango toza ko se souvenir na émission to na oya biso yuti koleka to monaki que le 15 août 1992 élection esalamaki na CNS oyo baponi premier ministre ya sika oya bimi na CNS ezalaki Etienne Tshisekedi. Le 15 avril Etienne Tshisekedi abattre adversaire na ye ezalaki Thomas Kanza ou azalaki soutenu na ba famille politique ou ya maréchal bato mouvance. Donc Etienne Tshisekedi a gagné Thomas Kanza na CNS. Etienne Tshisekedi a commis premier ministre ya mboka. Tango Etienne Tshisekedi a commis premier ministre ya mboka
wana tomoni yango na mois d'août a remplacé gouvernement Ngunza Karlibond automona qui gouvernement Ngunza Karlibond et peut-être là moko na loba pona to za la complet na makambu ya massacre ya ba chrétiens batu batunaka quelles sont les responsabilités maréchal ou pas maréchal les gens soupçonnent en particulier mutu azalaki responsable ya répression violente wana ezalaki ministre ya défense ya gouvernement Ngunza Karlibond ezali batangaka Honoré Ngbanda ngana auto ebité ce que Ngbanda mutapesaka ordre mais balodi que ye mutabana ko gérer dossier wana na moment wana donc on pense que Honoré Ngbanda mutazalaki responsable ya makambo le kaki comme ça na kangi dossier wana na lobite que awana zaina ba preuve na lobi o makabatu balobaka donc na kanisi ba professionnel à histoire ba ko mener ba enquête ba établir vérité à solo donc Tshisekedi a remplacé Ngunza Karlibond parce que azalaki siko élu na CNS. Tant qu'on a remplacé Ngunza Karlibond, to komi na mois de décembre 1992. Na décembre 1992, Maréchal Mobutu a eu kozwa décision ya kotia en circulation billet ya sika ya mbongo na biso tango wana lelo to benga franc congolais à l'époque pona ba bilengo baza ko landa biso mbongo to banda ko lia tango na banda ko benga ngo Zaïre 1 Zaïre 2 Zaïre 10 Zaïre donc wana nde zalaki unité monétaire ya tango wana Mobutu na mois ya décembre a décidé sikoyo a créé billet ya sika billet yango ezalaki na valeur ya 5 millions de Zaïre donc ezalaki minda inflation mbongo kosi la valeur et na période wana désordre na mbongo ezali pinda sur la valeur te donc Mobutu sikoyo akeko bimisa billet moko ya sika ya 5 millions de Zaïre. Mobutu azaki na besoin mbongo wana parce que sikoyo politique est changé to moni ndenge ni ba relation na baninga na ye ba camarade na kala ba mindele et France, Belgique, États-Unis donc soutien au bandé ko apporter et même avec le FMI Fonds monétaire international makambo ko yako beba parce que to komona na 94 ba ko retirer même Zaïre droit de vote o azalaki nango comme membre ya FMI donc bango nyonso bakomi kozwa ba distance et comme siko difficile kozela mbongo e utana libanda solution suko ya ba autorité ya mboka e komaki ko imprimer mbongo ko pesa commande na ba imprimerie parce que mbongo ezali papier au pesi commande na ba imprimaire là c'était en particulier et bandai ko uta na Allemagne donc ba passer commande ba sali bino mbongo wana ye ba futi nango batu Mobutu azali chef à mouvance wana il faut entretenir clientèle politique donc il peut pesa bango mbongo ko pesa bango ba avantage Mobutu azaki na besoin mbongo donc ba imprimer ba billet wana ya sika ya 5 millions de Zaïre siko tango wana mbongo wana ebimi réaction ya premier ministre Etienne Tshisekedi abino politique ya ko imprimer ka mbongo à tout moment yango ndeza ko boma économie na biso. Donc, président de la République Mobutu a outi ko décidé à tia billet wana na circulation, ngai premier ministre na bino ici à conférence nationale souveraine n'a déclaré billet wana illégal. Bolia yango te zali mbongo ya solo te. Billet yango bakome ko benga yango parce qu'à l'époque wana ta mbongo wana bimi série moko banako leka ba série ba film ya ba brésilien et bande ko lekawa mama moko zali na kati ya film ngo banda ko benga Donabeja donc Donabeja sikoyo ba kinois na ba congolais ba ko surnommer ba billet wana ya 5 millions de Zaïre Donabeja donc Tshisekedi alobi mutu ali mbongo wana te ezali Donabeja eli amate wana Tshisekedi a eu décision ya ko Batou a déclaré Biona illégal. Donabeja ezali. Est-ce qu'il y a qui ba raison tu pour ça qui président Mobutu à l'époque a zoli kanisa ko sala bambongo wana e ba qui ba raison wana tout. Non, pour na Tshisekedi c'était pour na ko entretenir clientèle na ye donc batou na ye ba dépense na ye ko parce que président de la République a ba dépense belé donc azali na chaque fois besoin mbongo. D'ailleurs mukolomsu soki to zali na mwata to ko sala analyse ya système Mobutu comment il a fonctionné, c'était accorder des avantages, des privilèges, bah, fonction bon on a battu, une grande clientèle politique, et de l'autre côté, service à sécurité, il y a renseignement dans la police et l'armée, tant qu'on a la gendarmerie, et ça peut ça la répression. Donc c'était les deux piliers où le Mobutu a bandé quoi agir dans le mais tout quoi comme on a ce régime malin mais bando parce que
problème ya financement ba ressources ezalaki benda les sociétés ndenge na tango akala nakangi parenthèse wana. Donc voilà Tshisekedi alobi bana mboka bolia ba donabeja te ba biwana na lobi ezali illégal. Ah Maréchal aeko réagi alongoli Tshisekedi comme premier ministre, bien qu'Azalaki élu na CNS, exactement. Bien qu'Azalaki élu na CNS, Mobutu a décidé à lobby comment premier ministre a une décision à zoter le mélango boye na longolier. Donc à longolier Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi a se considéré kaka ke yazali kaka premier ministre, ndo yo kaka premier ministre à CNS. Donc Mobutu a longolier yé pas bien à longote. Donc et puis déjà moi Bouzoba mais Mobutu a tiré en place au babengaka ba collège ya ba secrétaire généraux. Neti moi gouvernement moko provisoire boye ba secrétaire généraux ya ba ministère baza konza sikoyo mboka sikoyo na mois ya janvier wana mbongo bimi na mois ya décembre 92 na mois ya janvier 1993 bafuti ba soda na nini na ba mbongo yo ba 5 millions na ba donabeja ba pesi bango ba soda bazui ba salaire na bango to solde na bango bake pa ba cambiste siko il faut que changer yango et pour oza ba billet mike et tout mais comme ba cambiste population ezala ki sima Tshisekedi ba cambiste balobi non biso premier ministre na biso ya mboka premier ministre légal gouvernement légal a bisa ki biso tolia ba mbongo wana te biso to ko changer bino ba donabeja wana te ba cambiste ba boli kozwa ba donabeja ba soda siko ba se retrouver na ba salaire na bango to ba solde na bango ezanga valeur parce que mutu moko aza ko linga kozwa ngote ba somba ezalité ba changer ezalité ba soda siko ba moni netike ba politicien ba dribbler biso yango wana du 28 au 30 janvier 1993 ba soda ba tomboki basoda nyonso en général non basoda nyonso te batuturo babandi wana tomona ki ezalaki basoda ya seta tour oyo na 93 bato babandi pillage ezali basoda ya DSP ya garde ya Mobutu yemoko division spéciale présidentielle nde babandi pillage wana kati ya ville ya Kinshasa. Et puis pillage deuxième pillage et les cas qui en termes d'intensité to ya violence et les cas qui premier pillage en 91 donc pillage wana bandi wana kati ya Kinshasa babani ko buka ba vitrine na ba magasin ko piller et puis baza ko yiba même ba ampoule même ba singa électrique ba interrupteur. Donc pillage moko salami systématique ko leka en termes et ampleur to ya importance pillage ya 93 et les cas qui pillage en 91 na gravité parce que batu ba piller ba kokota na bandaku la ba lavabo ba bloc ya toilette nyonso ekei ba kumbi nyonso. Donc pillage salami na ndenge moko ya sauvage. Bilan ya pillage ya 93 ba estimaka à peu près batu oyo ba kufa plus de 1000 morts, plus de 1000 Congolais ba kufa ki à la suite ya pillage ya 1993. Même mupaya moko munene pe akufa ki à l'occasion ya pillage wana ya 93 ezali ambassadeur à France na collaborateur na imoko un diplomate français bakufa ki na kati ya loyenge wana na kati ya désordre ya pillage ya 1993. Et moko ba relation tozaka ngo pe na bapaya biso tobosa na makambo wana bango babosa na yango te bayibi ba désordre oyo bimaka na 91 na 93. Donc pour la deuxième fois encore Belgique na France et kozala obligé etinda bilisusu ba soda awa na Kinshasa pona koya kotia mwa kimia et puis ko dégager batu na bango yango wana sikoyo na mois de mars 1993. Donc après pillage to moni yango esalami na fin janvier na mois de mars Mobutu na bureau politique na balie na bango bureau politique ya impère na balie na bango bakoya kosala conclave wana esalami pendant 10 jours. Mobutu alobi mutu nyonso mutu aye na ba désordre oyo ezali Etienne Tshisekedi parce que ye mutu apesaki mot d'ordre bali ba dona beja te yango etie mobulu na kati ya mboka ngai na Tshisekedi na ko reprendre lisusu te ye siko akangami na biloko na SNS ngana ina sala siko ngapi na lingi na ko sala makamnanga yango wana na 1993 après conclave wana Mobutu aye ko sécuriser sa constitution na ye oyo ya 67 o ba
ba revisaki yango ba mandaki yango na acte ya transition ba modifier yango bango moko unilatéralement ba adapter yango na ndenge na bango acte ba ko gérer transition et puis lisusu ba ko séquisa parlement na bango oyo tomona ki Tshisekedi azaki élu na ACR au Conseil de la République. Mobutu a séquisi parlement na yo ya ba commissaire du peuple. Donc yango wana à partir du mois de mars tokomi na ba bengaka dédoublement institutionnel na mois de mars 1993. Yango wana après tant on a lobi a économie premier ministre siko oyaye a telemisi gouvernement oyo ezalaki gouvernement ya ba secrétaire généraux. Mobutu akoya ko nommer sikoyo Faustin Birindwa comme premier ministre. Donc Faustin Birinda azongi a commis premier ministre. Yango tokoya komona tomona ki ngone bande l'émission dédoublement institutionnel on ekotikala titangu Nations Unies et koya ko intervenir ba eko sala ba accord politique à la suite ba accord politique parlement ya Mobutu oya ba commissaire du peuple na parlement ya Tshisekedi ya CNS et koya ko sangana ndenge tolobaki yango et ko pesa ACRPT parlement sika gouvernement sikapé koya ko bima yango yo tomona ki na bandela émission pe na émission le kaki comment Léon Kengwa Dondo sikwana na mois de juillet 1994 Léon Kengwa Dondo aiko koma premier ministre wana siko ba deka ba yokani tango siko ba yokani Kengwa Dondo premier ministre parlement comme moko ACRPT constitution pe ba yokani moko ba koya ko se mettre pe d'accord sur le calendrier sikoyo calendrier maponami ekosala mandenge nini tango bayoka na 94 ans transition il fallait ça la 2 ans donc il fallait tokende tina 1996 96 ne transition kosila to organiser ba élection en 96 poto zwa ba mikonzi mboka ya sika donc ba calcul na nyonso batu ya CNS na transition bazali kosala awa bazali kobosa na acteur moko acteur non bana bazali kobosa na ba acteur quelques acteurs ya liboso bako bosa na makambo za koleka na ba pays voisins na Uganda na Rwanda et le plus important papa moko tolobaki akomaki mukanda na epe na CNS mais bazwaka ngo en considération te un ancien maquisard akenda en exil kombo nae Laurent Désiré Kabila na kanisi ba monsieur Kolanda tokoya komona ndenge nini Laurent Désiré Kabila akoya ko changer programme oyo CNS na Mobutu na ba politicien basalaki pona troisième république ekoma troisième république makambo ngwana ko kota Mobutu akoya okende mais à la suite à ba élection te à la suite à ba événement AFDEL na kanisi wana makambo ba AFDEL nde tokobanda na émission Kolanda makambo ya kitoko pe elengi bande ko batali eumela kate ngonga oyo pesamela kibiso lelo pona je connais le Congo et comme bongo na suka honorable en 1 minute okoko résumer ma passion na biso lelo poto kabana bande ko batali voilà 30 secondes pongo na biso pendesili balobaka bakoko balobaka mwana ezali mukololia okolia ligorodo tende makwanze ko bimayo makwanze bimaka mukolana te makwanze bimaka après lelo bato baye bakape situation musuto zali ko vivre soki lelo boza koyoka ba investisseur bazali ko yate na Congo soki lelo moto pesa ka impression neti ki ba payape communauté internationale moko sala neti lembi biso parce que moko bango bazali ko se souvenir na makamu mingi ya mabeto salaki buzoba mingi to salaki yangwana lelo valeur na biso sa neti kiti siko loko na ko recommander biso ba congolais tozwa conscience que mabe onyo so to salaki dans le passé ndenge nini to bomi mboka na biso moko c'est vrai que ba étranger bazali ba responsable mais ngana lobaka toujours 80% ya responsabilité o bato batie mboka oyo na siko tozali lelo na kati ya libulu ezali biso mo ba congolais donc il faut tozwa conscience sikoyo tosala nini pona makambo échanger sikoyo tozwa nzela ya malamu oyo ko permettre biso biloko mibale ya liboso to développer mboka na biso ya mibale ba respecter biso na libanda biloko na mibale po esalama il faut biso ba congolais surtout ba politiciens congolais to changer façon ya kosala politique na kati ya mboka to changer façon ya kosala politique na mboka oyo de lobawana bande ko batali et ceux qui si bongo 18e épisode ya Je connais le Congo
ya mokona lelo totondi botondi honorable Thomas Lowaka Losenjola oyo azalaki invité na biso topesi matondi na Claude Kibuka pe Mike Kamwaka ba basungaka biso na kombo ya bango banso botikela malamu ba CD ya masolo oyo ezali kotekama na prix ya malonga soki okoya okozwa yango image ya kitoko masolo ya kitoko olanda yango na libota elongo na bana ekozela sengo mingi botikela malamu tokutana mbala ya sima.